Ça vaut bien, hein? Ah, il va maintenant marquer ça. Bon, comme on a DJ Dendo, oh, mukile yoga ka DJ Dendo, l'international DJ Dendo ndeye, kombo na ya mwana, mwana kombo na ya scène. Si bozo luka kombo ya, kombo nga na botamela, c'est bongo mukango muiti junior. Donc mon nom c'est Junior, mais kombo scène DJ Dendo. Voilà, c'est ça. DJ Dendo, mais quand on met la seule expérience, bandi maramna on est ni na yo, bandi on est ni tilelo, on va y DJ Dendo. Bon, vina ngai la mamulai, vina robeta en détail. Koboyoka, histoire ya DJ Dendo ndezali. DJ Dendo abandi bisala Dendo na 2003. Na 2003 na couloir ya Mangobo na Changu. Ouais, na couloir Mangobo na Changu. Donc listé maman nek na Ngamboé quartier D. Couloir wana na direction di oyo le commis couloir ki mbuta. Naza na entrée na point na bandi na 2003. 2003 na Changu, 2004 et 2005 na ile madelia yolo na Dallas. Skani na yoko nyingi ça fait na étoile yoko bouger pena mabele na kati ya Dallas na yolo na 2005 na bandi musala. 2005 bandi musala ya Dendo na histoire Dendo na yoko ta musique. Si machine na sombi ordinateur na sombi ba bafle. Yoko informatique les
tie musique dans le monde ya dendo. Tie musique dans le monde ya dendo. Je dis vraiment bien ngai DJ dendo. À l'époque on bien ngai DJ dendo, on bien comme on normal junior. Mais ba fan club nanga ya yolo ya Dallas. On dit ba Monique tipo yo aza mutu mobo azo ningisa. Yo teka dendo. Azo beta musique. Yo pisanga kombo ya DJ dendo. Donc depuis 2005 till les loyo to 2021 kombo ya tika DJ dendo. Et là que tinanga ina teka dendo à partir de 2003 en tout cas tu as boulot fort. Quand on tike yo cela en 2003 il y a un boulot par-ci, par-là, bah Congo Petit, Toké, bah Ogaman, Yo Kendeti, na Marsaviko, bah compagnie moi belé après Toké ndara bah Darling, Toké nous a boulot tanké temporaire. Boulot Simbaraté, il y a mon aéro créé histoire bah Dendo en 2003. Donc moi les loyo, il vend singa ma solo. Comme vous DJ Dendo et Simbi, donc il peut aussi. Mais c'est quoi c'est sur DJ Dendo? Inspiration. Tout ça va dendonien nini bon inspiration tu as va na ngoboiza secret na ngezani bon on a un secret na unique donc on a un secret unique secret on a bon découvrir on a na marinage au sali au monde ndenge solution zalaki ndeto yaki to bandi musala na ndenge komeli sikoyo donc secret on a alingate mubatu ba yibango na ngai moko secret ba bengi secret ba isa ngo mutu so secret ndenge zaka gula ngaya dendo yo liango nde découvrir bomba ba secret nga ba vérité na bomba mais zaka secret magique nga za véritable dendoni donc tu ozo yo ba benga ba dendo ba DJ dendo lelo ibele donc grâce na ngai misa ko motu misa teka dendo ba ngo benga DJ dendo tu te donnes un point au teka dendo DJ dendo donc ko DJ dendo yé c'est ça. Est-ce que DJ Dendo a zappé dans votre travailleur? Vous avez plus ou moins combien de travailleurs sur vous en avez? Oui, DJ Dendo a travaillé, nous avons 4 travailleurs. Il balait à côté à Nganda Dendo, il balait à côté à terrasse. Donc tout le monde se sentait que grâce à Dendo, il y a des boti Dendo Club. Boti bar à Mnene, l'homme il est là, boîte à Mnene, bar à Mnene, terrasse à Zawana. Grâce à Dendo. Merci. Ben, chef de l'État aussi a annoncé Kalatea pour les gens qui étaient en 2500 francs, on a évité. On a voulu le chef de l'État, tout ce qu'on a Kala, on a des points. Bon, ça a félicité le gouvernement de Bala qui bisoki, bilo qui est d'ici là, qui caractère de Yakuis na $10, caractère social na $10, il y a un osé. On a pensé donc Kitty et caractère Swiss na $10, social $10, Dendo $10. Mais bon, il y a beaucoup de l'histoire d'Ende comme il multiplié le sous. Fambala ombala. Ceux qui baillent Kitty, après on a ça on a boulé à chef de l'État. Ninga lobby avec les autres Kita. Ça là on prend c'est pour Samokili. Poto Simba collier à Mboka, tout Simba social à Mboka. On a peine au Kita blo on a dans ndenge chef de l'État le belli $10 biso ko Kita ba 1000 francs. Ce sont ma pena que oui vivent na son OK il y a na katanda on ba saisonna ba lamba kitoko na 1000 francs. C'est ça. Est-ce que DJ Dendo ndongo zabu apa Dendo teka subilo ni? Bon, ngai ozo ka komba DJ Dendo. Donc nasa nous Dendonier en plus nasa DJ. Donc DJ à musique. Donc DJ disque jockey. Donc muta bini saka mokili. Ngai je simbinda ambiance ya monde, surtout RDC. Na Kinshasa, qui est ambiance ya Congo. Ouais, à part Dendo, ça que puis ces alaka, la poso les alaka, poso ya ngulu les alaka, on va bien en jambo, les alaka awa. À part wana, côté à terrasse ba masangezali. Donc, vous voyez que tangi mamba bar les alaka. Ça va de noter bloc c'est. Est-ce que DJ Dendo pas responsable les parents, à zapper la responsabilité de monsieur Sandero et à terrasse oui, à part Dendo DJ est responsable, donc la guitare. Donc on a ma vraie chère parent. Vous voyez qu'on a vraie chère parent de l'histoire. Donc parents responsable. À moi si
bana zawana donc oza TV tokomisaka nombre te po biso bastar oyivi na so bastar nde ezalaka so bandi kolobaloba ekende kitoko te mais bana bazali tabi kaka bana bazali kitoko makasi. Alors DJ Dendo yo moko yo mo esala kosoni te okipesi mo boye bato mosusu bazali baobenga yo DJ Dendo bamoni mpe bomi bakarton bapuise okepe gambela bomi bakarton baposo elobeloko eloko te. Bon nga mpo na ngai elobela ngai eloko te balobaka kala ingangu kala technique donc article 15 oyo nga asalelaka nga mpe nazwa soni na tumba nazwa kobanga na tumba soni wana nazwa yango mpenza na tumba ngo na moto na ngai na four na nga yango soki ebimisa succès nde omonaki bato bamolanda nabangaka te kombo nanga eza DJ Dendo partout même na gouvernement bayebi même bajournaliste nyonso bayebi preuve aneke oyebi toza na marche de santé awa ya bakolo masolo bakolo histoire na asimba grade wana ngai ngam nasimba grade wana ndeko zulu ayebi miko njoli ayebi batakanali kini bayebi Dendo nde mtasimbaka grade wana na mokolo tozalaka marche de santé tous les journalistes bazalaka wana na marche de santé tozala na bandali ngam nalesa bango balia mpena biloko mpena ya tembe saisonnement magique na formule moko te ya tembe ngam nasala yango soni nayoka ya nini soni ezalaka te nga soni na buka nazwa na tumba yango na mota Dendo ebimisa succès yango wana mofrère ouais malade eza ya mboka yango moni gouvernement alobi ke tokanga na discothèque na baterrasse boîte de nuit tokangi donc tina nouvel ordre mais na minute oyo ngai esaka bango aza DJ Dendo naza patron ya tous les DJ ya Congo naloba yango mede fois nazaka patron ya tous les DJ parce que nazaka DJ Dendo tala alobaka nazaka patron bondimaka te ta lelo bakangi discothèque bakangi baboîte de nuit bakangi babar mais Dendo ezosala disco eza kokangama mais Dendo ezofonctionne donc nazalaka patron ya ba DJ nyonso ya Congo aloba yango na ndenge lukuta te aloba ndenge solo na minute oyo biso ba DJ tokoki bantelantela tokende koto matolo esimba te tokende to matolo esimba te mais ngai nazokende matolo wana te na minute navandi na base navandi na kompani ya Dendo sikoyo donc nalonge DJ natikali Dendo mpo ani bakangi discothèque donc DJ Dendo DJ Longwe Dendo etikali omoni bolanda exemple. Est-ce que vous se retrouvera après la Coupe des Noms? Ouais, on se retrouvera na Coupe Nangai parce que nous avons une Coupe en 2003, nous 2021, dans le monde de Dendo. Si on se retrouvera dans la Coupe, on va faire changer Coupe. On va Dendo. Si on a joué le côté, on va Dendo dans le Coupe Dendo, mais depuis 2003, le 2021 a quand même un garçon venu à féliciter. Il y a eu des poteaux, la poteau, pour se faire la ngai. Pour se faire la mine. La bosse pété, maître judo. Ok. Ouais, la bosse était la pessimbote na. Maître Pachito Njoli. On a papa na bisomoko. Mais, la zana batna pesa mbote. Bana poto nyonso. Na senga na bine bo s'abonner. Pour bomona ba vidéo réalité à Kin. Vous s'abonner na canal Kin. Vous avez la réalité à Kin, surtout mingi par image. Il y a DJ Dendo, vous avez décidé. La bosse était président du judo club Ajikov, maître Paul Meli. Bosse ni était, il bangana ngwana mbote no pesali. La bosse ni était maître base. Badi banga. Bote na ngwana ezali. Nazoya. Nazo kita mikilika mingi te nazo sa na démonstration Dendo boyo kwa na matoi omona ba image nazo kita Maître Pachito Njoli zara na yo na mona na musika mais na posa pembeni te po de bima msara nango na oya père na oya Dendo conseil nini okopesa sikoyo na bandeko mosusu mpona yazo mona kopo eza soni ya kosala mote. Bon conseil na apesa ba jeune. En tout cas, beaucoup de courage. Dans le bas likambo mbala les missions na salaka. Na ba ngoki na mobali beaucoup de courage. Koluka. En tout cas, koyoka Sony te. Sony et que mona moyibi. Sony et mona kuluna. Sony
et que mimona makambo ebele ya malamu te soki soni ki ngai o ngai na lukaka te o ngai na zelaka matolo te bota courage conseil na apesa bino boluka so moni esimba te ya côté mosusu comment ata dendonier oye pas DJ Dendo a formé yo 4 mois ya formation bimino dendonier ok place no ke teka Dendo esimba ta lelo baninga o ayokaki te ayoka tole wa parenté tole école te tole église te le basuki ap basela biso bilanga basela biso bilanga po biso tolia to tonda biso toyoka toli biso tolukaka alors bakinois bakongolais bobota courage pour Massananga Mikonjoli les grands courageux yekuti atanga iratarate tout le monde courage devant notre travail et au Simba parce que DJ Dendo pas un chrétien tu es un bouddhiste tu es un musulman ouais Dendo aza biso ba notre père on dit quand de Sarah biso voilà notre père naza chrétien catholique 100% né grandi catholique né et grandi catholique ça na micho Dendo moi na catholique en plus ya mulumba na kata groupe K na pesi ba kanya so ya monde entier mbote li ba salamuni na bino na chrétien catholique ici qu'on a chrétien catholique au vivant ndeli na ba client no baya ouais tu vas ba so dans 1000 têtes 1000 esprits donc chaque filière a un esprit là na maîtriser tout le monde so ba 2000 têtes 2000 filières 2000 esprits na maîtriser bango na yebi ndei na kenda na bango musa roya abomlo journée musa roya abebislo journée na yebi ndeni na encadrer bango mitane esprit mabenga azuye na kenda esprit mobo donc c'est normal ndayo so mbelo ko pana ngai esprit bitumba na azuye na encadrer ta ke leader encadrer l'esprit wana ta ke na mo nzambe na encadrer esprit mabe wana ni mo bien faire zone bien donc encadrer mala kitoko moral na ngai zakati na se même ta silike linga nga silikate mais ndemo ya kosika bela ba gentillesse marketing ebele yango moni na tanda na bakela nga kitoko à part 4 travailleurs aux alentours est-ce que ça ba toujours formation à même ba tenda ouais ba baza formation ebele pa na ebele ngaza l'idée 2003 2021 na formé ba ebele ba bimi na formé ba MT Dendo ba Papa Leki na formé ba DJ Charlie ba Mugaru chef de l'équipe yo yebi Mikonjoli Mugaru petit wana na formé ba Arsène Diabo na formé ba Dendonier na ngai loka ba fula ata Dendonier ba se belé doki ba dadi on a ba Dendonier oya ngai ba Roger on ba na bima pa na ngai ngam na forma bango ya basi ba zali ba Dendoniers o ba bima a yo Dendo babo ba Nelita Muiti mama Gi babima awa mama Gi ateka Dendo bakota o cheku na bimisa yi oyeba nedi tantino nani o ateka Dendo tsiko na Kasavubu nani Asmin Teka ngam na forma yi na forma a mettre mabanza lila komi Dendonier ngam na bimisa yi zomona na rasa bango musala bakuleka babuleki nyoso na bimisa bango ateka Dendo base bele donc rien à dire en comptant à la télévision, mais le centre de formation DJ Dendo confirme l'école des Dendoniers et le number 1. Vous allez formation continue toujours. DJ question à mission mon reçu ces là et ce cas tout ça va DJ Dendo comme na de nous sommes le pam. Nous sommes batté azane ka locataire. Si vous avez banate DJ yebi se biso siko vérité na yo. Est-ce que DJ Dendo aza locataire quelque part ou bien aza papa lupango? So aza papa lupango nini sala ki asomba lupango eza copa terrasse copa boîte déjà copa na Dendo. Bon, les grands journalistes au eza monde TV YouTube canal King baya bo s'abonner ba membre bo s'abonner bo mona ba vérité pe ba vidéo ya DJ Dendo. Monde TV qui na ngo pena ndenge ou il y a question aussi. Mais Dendo déjà lobby qui a des responsables. Donc qui dit responsable? Nous devons des terrains ndoi na. Yango moni na wakina musikati na lobate ba bilo oni da sima na ngai. Posto lobby. O moni ba misi ba linga ba akoya pa aider yo.
ata déjà yo doza na so marque ni mona ali ai déjà tonda ku avani na mais na yebi ke bana poto ba idara mingi mette njoli na yebi ke ino ba idara mingi papa abi ba mette tu a judo ba mette badi banga na yebi ke boy idara trop denda zawana numéro na opesa nga vana nyata mikili si nazo ya festival ya dendo na kati ya Paris wana festival dendo nazo ya pour représenter RDC na metali dendo grillade donc nga mingi spécialisé na ba dendo grillade na boya wana numéro na pesa ali papa Joli numéro na ngeza 09 91 210 420 bana tout ya mikili Londres, Paris, Bruxelles, États-Unis, par-ci, par-là. Nazoya festival à Dendo. Nazoya pour représenter RDC dans ma méthode Dendo. Grillade. Côté aux Olia Dendo, côté aux Obina. Donc il y a un bina comme DJ Dendo. Nazoya ko bini, Nazoya ko lesa. Ba poto Nazoya. Nazoya boya manka na nini Nazoya. Et puis que Nazoya bien accueilli. Ba Congolais wala na tamikili. Balela makambo balela masolo nazo kitana papa Njoli libona suka ezanini po bande ko zulu pe bazotala yo ba chef Jampi bazotala libona suka ezanini ba MC Bia mokonzi Jampi ndego zulu nazoya na ya pe canal king nazoya wana kala mingi yo uto yebi masolo donc po lia ba dendo na les jours ngo na sala grillade yo ko ba o na mafuni ma dendo o lia yango ko bosa na te do ba nga suri alike bino ba ta presse congolais bo soutenir biso ba DJ biso ba tenacier biso ba dendonier donc biso ta ba net nga na sa boy na za pena na lobate na sa forêt non exploitée. Donc forêt Amazonie bien à Téniboé mais non exploité. Donc bah aide Nabino et sur Nabiso et qui nous a un monde de presse, tu as un monde de musique, tu as un monde de grillade. Ndeko Zulu na ibo sur Rabat. Niko Njoli na ibo sur Rabat. Sur Ngamutea kati ko yeli pakambo non. Abandila bilili ba émission na chaîne ya Canal King. Et ça là bien moment des homona les homona ate dendo mo za quelque part to les pas de dendo to benga ebo tout ça la boy et ça malamu le banga suki aliki na za vrai soldat du peuple soldat pena o abundela ba DJ na bosse di pete na président ba DJ nyoso ya kapel ya inyo sacré DJ dendo ndeko Zulu Canal King ngamo bo mo na bilili na kita pena live boy na kata Canal King na ebi ko bona okita wana Canal King nyonso eza bouger ndina bouger pe ba ninga mukusu Canal King eza bouger nazoya kala minute longo na mi control merci beaucoup longo nani